que ataba koti ti na palais de la nation ba za pouvoir mais ba eba prophète ba eba prophète ndé ngana na ba prophète o ba bomba kakuna ba ozela so raté o to loba raté ngazo loba na air moto eza te na lembo nga président sérédité banda na ya Congo première fois na comédie présent ezaki avant hier na numéro na na komela je l'ai écrit na la TV je lui ai écrit à répondre ngapi mais na numéro mais jamais na komela kai mais na komeli il y a 3 jours na butu na komeli ce que j'avais besoin dans le cœur il m'a répondu to lobe amen na tu vois mais na nina ebsao il y a des choses que yomo na yebsi ba koziyo so na lobi na arche na lobi na bémission na bi ata ba koti nga société o kalemi ekweyo etalingati nga elo na yebi ya suka que ata ba koti ao mais Dieu a opéré sa bango pouvoir te pourquoi je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire je ne sais pas mais c'est que je sais que Dieu interviendra pour le Congo. Sur la TV, sur le changer. Dans les réseaux sociaux, au moins, on a la information aux États-Unis, il y a ONU, il y a pas. Au moins, il y a ma caméra. Mais on a une prophétie, on a une arche. Mais on a une mayo. On a une mayo. Quelque part, il y a un lobo, il y a le koutate. Kakez ayebi, qu'il y a le koutate. Attends le loba oki makimanga etali bango mais nga eloko na yebi vérité et que on a loba kanzambe et vous n'avez pas nani ya nzambe mamutu na lobi bango yango Jérusalem na ba to passé 6 ans ya perturbation ça fait 3 mois na ebsaki bango avant na poto na bi to passé turbulence mon na Congo pendant 6 ans et kozala ya makasi na niveau momuneti mudakufa les 3 mois de yango tu as 4 turbulence ba muzuku ba okima ba muzuku ba ibelo au moins ba passer ba vaninier na ba prophète ba kelele ba vananier pour aider sika obandate et sika osubisate o za prophète ba peso avion kene na bungananga OK ya ozo avion air yango yo kende ko sakolela bisokula o senga ba avion mais air yango oh na prophète de la Sobima tia mutu toyoka au PC l'or avec exactitude ero yo de ba prophète de yangoyo bo batami bo bata mananga butiko yo batami tiko ya ngana yo to kokana golia to lobi amen na tu vois il y a un travail eli abanga iruate ngara go banga liwate o nanga obomanga pona sali nini to soni je défends le territoire de mon Congo, de mon pays. Si tu veux venir ici, viens calmement prendre le pouvoir. Mais tu ne peux pas tuer les jeunes garçons, tu ne peux pas tuer tes frères parce que tu as besoin du pouvoir. Ce n'est que ça que je lui reproche. Qu'on rêvait que comme président a reproché était, s'il rêve ça, un jour il le sera si Dieu le veut. Mais tuer mes frères, non. Yarobo Manga. Et c'est tout. Et c'est comme ça que moi je suis. Donc, mon tout est. Maman tira biyango yo banga te na mna banga nini musala nzamba tininga yango wana soki na okufa na malaria te na okufa na vieillesse so na okufa na vieillesse te na okufa na sida so na okufa kaka suka et muta pesa décision aliwa ezana nzambe na zo bondela nani ye soka mo ke tana ngeko kinaketi enlève la peur. Un homme puissant n'a pas de peur. La peur c'est la faiblesse. Un homme qui veut devenir grand doit yo kanzi ba Félix wana batwa ba bunda na vie abunda mona te abunda na ba policier na kata Bruxelles abunda ba makila partout abundi pona papa na eza abongo et abongo un leader on le voit batala leader na musika o mona meda moto ya oya oh même bana baza ba courage baza na yao na leki bakanza na CTT po awa nde musalo nzamba pesinga yango yo na sa ajete
Ça a jeté à toi, mamie Watana, au kata lopele no liango, na mafuta huile d'olive na oyate. Ngana ina musala ya nzambe. Soko lingo ngengela nga après, sikoyote. Quand Dieu commence à voir que tu respectes ce qu'il t'a donné et tu respectes le temps de son culte, na huda musika epo na ko mama tete l'église. Na sala ngo nanko ponzamba mona tant nini na zwaka na nzela. Kolela na zwaka na nzela. Carburant combien na obebisa na nzela. Pona ya na culte mo boye eza matete. Zone à risque, ngai eza zone à risque te, po eza quartier na ngai eza commune na ngai. Et c'est mudayo kangaza. Voilà pourquoi il faut être sérieux. Tala mwana na komoze la bolamba, alamba ka chaque jour ici. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas persévérants. Persévérance c'est la clé à grandeur. Un homme persévérant c'est celui qui n'abandonne pas sans avoir vie. Bato bakata kabanda ko na katikati otonginda kotiki non, il faut aller au bout de ta vision. Tant que na moni na le logote atoye na yo ndeni na yo kana na yote atie ngomo akangiye pesa na doane abizwa na osala ngoni yaya zo zwango neti black oli pambule yaka na munoko ba pesa ngo pe na munoko to le batue bénite tant le barabe soyez bénis et ça munoko te. Et alors le pouvoir se transmet par la parole. C'est au travers de la parole que Dieu a créé. La parole, c'est une création. C'est une puissance, c'est une gloire. Alors, pianga droit de naissance, on a comme yaya. Abiswa, pesa kabilon. Na kokufa, na osana ki droit de naissance, on est na kufa likona. Abi yaya lia. Nyoso silisa, pesa ngangwa bi aussi. Pesa lisusu aussi. Pesa lisusu aussi bena sundilo nzungu. Akena. Elo ya lugaini. Azu ya zinzungu. C'est l'esprit qui fait de toi un homme puissant. Oh. Même dans la base de courage, bazali. Pourquoi il y a PC discours? C'est que vous bien. Qui a raté, a courage, a affronter Pemutu. Na papier na essentiel à ça le discours. Bon tout ça. A bénéficier. Maman, amen na wana makasi. Amen. Tu le bien, amen. Amen. Donc, en fait, nana kita. Pendant le banoka, il y a biloko il faut compléter. Nzamba kono la mela ondo na te. Wana za ba stratégie na yo pour oye ba koze loko yo et ko peso accès. Azu yango. Aleki. Aye na deuxième étape. Tala ya nangé. Azo négliger. Quand un enfant de Dieu, pasteur, serviteur de Dieu, néglige les œuvres de Dieu. 1. On néglige la kilit. 1. 2. On néglige maman Nzambe. On néglige biloko Nzambe. Tout le monde c'est moi qui ai acheté cette maison-là. Na senga cotisation pas mutute. Na pesa Nzambe. Na tuna moi cité na tuni banate. Na bindako na pesi arche. Tant on a sombi en ngana na limité. Tant on a bazongi singambongo tant on a remis la prison. Mukonzi bobo akeko somba ngo po apenga inga pianga bakisi na boy. Pasteur boy a jeune azwa bakisi. Abi omoni mutu no te tanda komi. Nga déjà biloko ya zotamona ngo natamona ngo déjà. Ba voiture ozolo baranga Mercedes wa natamona nango. Kana courage. Siko nazwa kisi gapo nango. Na bandako. Siko na soma ona courage. Siko na inozwa kisi bona bandako. Pianga lo bususu. Afashe. Taba kanginga comme azaï mukozi numéro 1 na erwana aita premier ministre azaï boy apesi ordre ayo tout na maman na place nga na space qui avance apesi le double ya mbongo azongi singa mbongo na nga na kata prison ne yango nga na soba déjà lupango wana kuna tolobi amen place wana pona sama nga mais église lokwa ba bengani biso kuna bazongi simo il fallait pesa accès sani ekota na bobongi sabokota ndebo ina ngi matete tolobi amen mutu mo asomela nga lupa una limité il y a 250 mètres mais ça na côté industriel ba izini mo mabaya eza na kati ba bilo museza na kati mo na sala autrement kuna ezate donc
Pour la tongana, ça me coûte de l'argent. 1 million, 10 millions, 11 millions. On a bien vendu. Mais, boya nanouan. Tolobi amen. Et c'est, en face, il y a Nanouan. En face, il y a Pasteur Amos. Nananda Kumope Wan. Quartier au Babega. Nabateke. Nanupa Munde Neganeta Archon. Nabateke. Nasima Amos Pe. Namateta Nzambe Pe Salari dans Zongo Banda. Tolobi amen à autrefois. À part ma côté Moussousou. Mais tant qu'on voit comme Nzondo, là il est l'autre. Makelele kaka na makelele. Pour ça nata ya makelele, nata ya kovandisa makam. Il faut ça makelele pour comment kende. Après ce résultat tant que moya comme vandisa makam. On a besoin asili na silité na vandeline makamu. Mutanza basila ate. Yo mona te ba ke boa ka mutule bembe ya Élysée. Écoute ainga na mukwa mutasani. Est-ce que na sila? Aussi la tête de Gozawara. Oza de l'Onganza Bezaka la Katilayo. Eh, Mouta dérangé au thé. Zelara Moukwa Mo Koutana yo Mona. Eh, il y a des choses, ça m'a prévoir qui sont Koutanina Vinayo. Et au la moto. Eh, Almette Ligakaka ici sans César. Si vous avez Maya ou Pelissa, Almette na May. Et Pela. Mais ce que ça, c'est ça, au Pelissé, ça. Oza oza biloko nza macha devant you. Soki bokuta dina biloko wana. Moto sali et pela. Egoya zela ne sois pas pressé. Avant kufa omona biloko wana nyos. Voilà. Akei siko vers maman. Azoki l'église. Maman komo bete mama solo nde mokolo papa linga béni Jacob Esau. Maman azali na mbeto. Vrai ou faux? Abenge zabi kende ko lukilanga nyama la melanga. Or, jour où le papa d'azo kimi sa de zao. Ayeba ina emu kolana aozwata nyama mogote. Ayebi. Papa za mukolo ata balobi aza omona su biete. Est-ce que prophétie babo sala ango? Nzama loba eni. Mwana mukende mutu yo osali. Ayebi ango tote. Ti azo tina yaya wana asala ona kote. Est-ce que mutu akenda koteka kola manuna eza papa maman tinda ki ala manuna te ye moko azana sagesse ya kolamba nduna. Il y a des choses que toi-même par ton intelligence spirituelle, par la révélation de Dieu, tu vas faire ça pour obtenir les miracles. Loba, je dois faire les efforts. Loba, il faut la salle à peu d'efforts. L'esprit de Dieu sera sur toi. Après maman bita et coquille. Lorsque maman zaro luka azwana nous droit d'aînesse azua. Papa père ayebi azua. Ah bon, yo kede ko lobanya ma yana bénir yo. Ayebi bien ka o bénir été. Oli pa moleza kaka moko. Ba beneza kaka mutu moko na kati ya famille. Sagesse, ba be ngo politique. Ya ngo muta politique a loba noté. On va voir ton dossier là dans si peu de temps. 20 ans aux solutions. Ce qui n'est pas ministre de politicien. Alors, merci mon frère. Tu appelles sur mon transport à bien. Pour aller bien au Kendoké, on a aucun libéral. On m'a appelé sur 10 000. Ça m'a monné dans le Kouta à calmer. Pour situation, il y a quelqu'un qui s'est gagné à opérer ça. Papa, il y a bien que moi, non, mais il y a un nyama pour fâcher. Premièrement, maman Bengabiya. Na yoki lelo papa linga sani. C'est l'église qui va te sauver. C'est Dieu qui va te sauver. C'est Dieu qui va te révéler les choses à l'église. Si on lit l'église, yo mon pasteur on lit l'église. Linga église na yo. Yo pe linga église na yo. Linga bandimi na yo. Ata bala mbongo te. Linga bango yo ko bénir bango. Dieu t'a donné la bénédiction. Pas moi la bango. Mugolaye bakunda. Vrai ou faux? Toi, il a rendez-vous, mais il quelque part à forcer dans la mouille, na landi ba mboya toki. Tabaye. Tapé si cool là numéro ya bato makasi tu ya moko na misune na bibenga. Benga. C'est mutu nyonso na opeso. Ah, na opeso ni. Na obelande ni na peso carnet d'adresse nanga. Ngamo pe na olandisa basinga. Na landisi basinga moko en États-Unis na bisinga oya d'ici là soka ye biloko ngo za combien na biata ba 80 000. Ah bien OK. Je vais me préparer.
Moussou souper à voyage. Abia Roya, il fallait y lobby, Aoya dimanche, na poko. Abiso, naye, na oya bo, obenginga oye nangaye. Nangope na ola malama bele, koto ye pe azo koma po ba mona paye, koto yo nzambe pe azo sanin, azo sal. Yo kazi so kizaye muku na denga na pese ba numéro 1. Hein? Apôtre yo zaye wala. Bata kasi alemela ke mutu, ayebi yango, ayembela pe mutu mususu kala jour. Et que kuna kawa bien ça Dubaï sera yé memela ngai to lobi amen na tu vois kala ko sakanate bilo mutu fo yo boko ko forcer te mais yeba comment au sala ba biloko ya planta ba concert à liboso to na fo la arche ba beti ba tikinga nyo ba ke lisusu mbandulu na be équipe ne mobimba nyongo Jacob azu bénédiction la solo ya Isaïe ya Rodefa keba ba partage la gloire ti ndayo kakaza oh papa te pesa la mona ko mekate oza malédiction à mutwana yomo pe oteka ba bénédiction là sobele lokasika jour boya kiti la première année pasteur mon et la batte na lo baini aya vous après parce que on a tient na lavage on a sobele lo musu na commandé musu na poto yo comme lobby na ko pesa ya o kase wudi lavage mais na pesa lokasika. Vous comprenez ça? Abi faut la valise. Ils ont costume. Attirer dans ma poêle, dans ma boque. L'onction, attirer les poils. Attirer la baille à yanaï. Attirer les bilors à oléa. Aïe papa. Pour aïe que avant bénirier, ayoga solo, à simba, ayoga ba poil, à on comprend que à tes faux hein. Aïe pendant le go les aou. Alinga bénir nani Esaou. Mais il faut aïe pendant la structure ya nani Esaou. C'est ça. Voilà m'dao sala nzambe to yo moko. Nzambe o sa me permettre bato ba permettre no ba sali. Yango il faut un entourage ya bien. O ba comprendre de vision na yo. So za na bato ba comprendre de vision na yo, ba kolat sa yo ba poil ba ko tiela yo bilamba na ba solo. Est-ce que vous comprenez ça? Pendant aussi, pendant ce temps, nous avons frappé Esaou pour la Zoanyabate. Pour cérémonie ici là. Après, à Bédinyama. À Zoanyama après cérémonie. Papa tine na zamba musika côté à Bandundu kuna. Lipa mole za wana kisasa mudake luganyama na Bandundu. Oko malerne. Makambo za ba secret mitema batunyo so ba élevé. Muto tunza mabenga a élevé neto monde na telemia ana ba secret nzambe oyo kanga mutu tu omone asali makamuna nzambe na niveau nga na zabu yabake na ba secret nzambe na kufa na yango mutu akobenda ngona ko kuzwa na makasi nde asu soko ya makasi te na opesa te yo so moni lipa moli ba pesa attendez Jésus va vous faire ce que j'ai fait azolo baneka palo onde nazabo ende mwana ngana opeso biloko na nango akosi muta kolinga jamais partager ce qui c'est na yote même ngamone nazao il faut forcer à koga soki Élysée a forcé pas élite en piaté alobi na soko moni era okende aussi mais soko moni te tikala na noa yango moni faut avoir la persévérance o kangama na muta na nzambe kangama na esale ba biloko mobwe azala toujours na yo pour permettre yo profiter na biloko ezana katina ye. Il a quelque chose. Muta seguiti na tombe. Muta na elote. Ah, elote ça. Kota na biloko ba olobate, biloko nzambe. Kuna ko témoin neto banda. Tinde na banda, premier jour plein bato baye. Po ba on peut baye. Mais na banda na nan protocole mibale. Modérateur fumeur de chambre. Protocole ami balé balo yenge à quartier ba yebi bango na biba na bozaka wana bo modéré na libanda bato ba ofinga na libanda nzambe toucher mwana mbale wana oyo yo kaka prophète nani wa kena braza ona ifaso muta makasi na motel pa kwei ka place ya libanda ba memere ngai ngana bana bongo na bana ngamoko na bato yo kanga bien. Ne cherche pas les appuis des gens. Dieu est là, ça suffit.
église na Nzambe. Maman Sisi Musala apesi info, apesi bilamba ya yaya. Imaginez ezawa ya kokuta bilamba na nzoto ya. Bagare nge bimate. Ozali pa mona onde. Nzambe ye mo ayebi nga prépara makambo na ye. Souvenir ne loko na ebisa bino. Saul akoma roi na mbongo ya mutune ya musala. Alobi général n'a donné au prophète. Abi il y a un cycle d'argent dans mon sac. Mbongo futa nga ya voyage na nangwa. Zwa yango kendo peso fran ba o l'acception nzela. Tango a pied akomi roi te. Mbanga bazonga te mais muta comme c'est roi na. Mwana musala. Tala si tu as un bon entourage, ces gens vont te pousser à ta destinée. Luka bato makasi nde na otambola wana NRC na luka bato makasi. Bato bako pesanga pouvoir les choses. Bato bako memanga na sommet. Bato bako comprendre nga babito kei. Ese muda comprendre nga. Yango to komi ya na matete. Yango na zana yo ndenge ozotalanga. Tu n'es pas n'importe qui. Oza mbongo ya serviteur. Prière na yo. Connexion na yo eko fongolanga. Awa na ye l'église na yeti. Ta mususu bato baza ta mususu ba duta nanga. Mais tango ye ba moni papa bengi moto aye aw. Malamo abapesi ngani. Apesi nga valeur. Bino molingani ni mbongo. Mais mutu so apesi de valeur, apesi passe. Et si lit. Bato baza on ndimanga te ba komo sani. C'est trop important que les gars mbongo. Moi c'est ça qui m'intéresse. Biloko wana nde leki mbongo. Alors il faut respecter papa tikanza mema o memao. Bato bako bwakisa yo menga na matete bato bandimi na baonga. Na olala bien na wudi matete. Parti moi bato bazako ndimanga te bandiminga. Eza bénédiction te. Papa. Siko so na tamboli 24 communes bato olinganga te. O bazaka na kana na ngakala bakande sani esili. Papa si alobi to yamba yenga na ndimi. Siko bato osani. Alors ba camarade na ye ba passer ba ondimanga. Boyete bovanda batilero te parce que boyebi ke mutuna bito andimiye et puis bino bana matete bino ne faut soutenir qui se so matete ponga na mutuna bino muta comprendre ngata voilà et là on a koloba ezala ke ezala paro yo il faut ça nini au sala nde aye et pas papa ayoki ba sola moni ya correct papa piéger qui est na voix. Tango aye na voix abi papa pa molanga. Abi je vois le corps d'Ésaü, mais j'entends la voix de Jacob. Tala. Tikala qui tu es. Ne change pas ton identité. Tala, ogoza la déniles, ogoza l'apôtre. Mais il faut eloko moko différencier yo na yé. Ko bombaka jamais identité na yo. C'est ça ton identité. À cause de voix Ésaü te, pas Ésaü te. Cause of voix Ésaü te parce que vous êtes Ésaü te. Osana ba poil Ésaü, osana sol Ésaü, mais vous êtes Ésaü te. C'est ça dans la spiritualité. Tu dois montrer au monde qui tu es. Tous à mon adénilesi. Ko copier ngate. Solo ezala, onction ezala, biloko muso ezala, elambeli ezala. Mais identité na yo, batuba yeba yo. Papa a découvert a yebi ke voix oyo eza voix ya Jacob. Attaque mokolam. Ogo suki sa bénédiction te. Ogo le babo isilito zela. Zanga ya po voix na komo yoka. Eza ya Jacob. Mais poil ezaï. Alors muntu arozala Jacob ezaote. C'est que mora zake pa latina ki. Mais lokola yebi ki voit pas mola mwana wana. Mais à correct, à poil tout et kokani. Allez, zoa. C'est ça. On bénit pas l'extérieur. On bénit pas une copie. On bénit quelqu'un qui a l'onction de son père, quelqu'un qui a le poil de son frère, qui a la vérité dans son sein, mais qui est une autre personne. Ne copiez pas. Reçois ce que j'ai, mais sois toi. Et c'est ça qui fait de moi un grand. Et c'est ce qui te fera un grand. Nzambe azomona ba scénario nyonso anaza la kiti ya bokonzi ya grâce. Alobi pambola ye apamboli. Prophétie ekokisamite ekokisamite ekokisam. Mais muto na droit ko bénédiction ezana yaya. Mais na ye na solo yaya. Na ye na ba poil ya yaya.
na ye ne lambelia ya mais maman mutalambi mais nyonso wana eza correct mais sauf que papa za piégé na voix so aya ka ngona za eza anga za bénédiction te alobi na voix na ye moko pour papa comprendre que ozo bénir nga pour na prophétie mais ozo bénir nga te pour nga na za Esaü te o bénir nga pour na za Jacob mais pour na faciliter yo temps o sumura te yango na ye na ba poil yango na ye na ba poil yango na ye na elamba ya yaya na ye na solo po nga na somba ki droit na ye na biloko akolia donc nde na azawa na za nani na za Esaü mais na voix ya Jacob o eza mato ya koyoka na suki na ngao mama yaka ozwa mwa break na yaka discours on dit bah français on bimi c'est on pour rien veut dire moi 50 OK na on a samedi boy veut dire ya muke merci et vous dans là quoi bozana baxo 20 kasi la baxo 20 pour wana lokolo futa là mudo moi changer les kasi nana veta lokola wana ekende na ndaku comme ça veta wana esunga yo mwa soso mo bolelo lalela ngo soko betaka mwa eloko na yo obeti mwa eloko mwa pembeni kokende kolangwa te pardon de kolanga zwaka sucre ya pamba omwana matete tembe te omwana akenda ye na couloir badiakoko wana beni mwa eloko le akenda ye nzambe apambola yo mama disco oyebi lelo namona mpena na fatide oyebi kata okitika boye cher avec oh naleli yango fondo naleli mpena namoni mpena ke ata fati ya na trone na ye nga mpe na trone na ngai esalika bien esalika bien nzambe apambola bino ok basali tokomi na suka kande tolobi nazotikela bino mwa 200 epa paster bato nyonso bamela ta mama ya mama na ya maya ebede